masila azali koya na etumba ya théâtre kibotela na koya telema masila azali koya na etumba ya théâtre baba kibotela na koya sila bisalwe akomela gene na moto oh sila bisaluma akomela gene ya moto 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 sila bisalu nzambela bawe akomela gene ya moto onzième commandement onzième commandement bandimi bazwite nayebisaka osila nde eza boso otangi sila opemi otiki mo espace ya molai okokobalobalobalo likolo kuna ntina se ya opema apo nsima oyo osangisa bango misato otia bango nyonso na kati ya molongo moko po bango nde bazala talaka na culture award mamsi bar na ye nyonso etondaki ba 2000 et quelque de abana obeta bango ka ba 400 ba 40 bazala bato ebele baleki biso bafan solide nini bacook wana baza bata misapi bazala na solidarité bolinga bata cigarette bata cigarette bokabola tuberculose ensemble partager connexion la connexion sorcellerie. Voilà, merci beaucoup, c'est l'ambiance de cette émission émission bandi ma B et zokende ma B les abakouk de tout le monde balobi les abakouk, le Gaulois, les gladiateurs, l'impératrice et la maman de tous. Si la Bissal, moi, si Nzambe, moi, si Mokonzi. Moto a coupé Sarah Batouba devoir. Balobi, déjà, beaucoup de banganga, mais banganga, bah, combien? Mais au moins, les devoirs, on a la ligne à base très intelligent. Ok. Bana so baza ozong sa devoir na retard. Et puis ça prof kanda. Neti devoir bazong sur la tienne en 0. Combien sur 10? La tienne en 0 sur 100. Bazong si devoir na retard. Devoir c'est si là qui déjà classe zongi, mamnyo c'est si les bango bazong c'est baza très cher. Non, la question mon autour. D'abord, on va passer qui autour nos questions. Merci na Mazozo na N. Mazozo to question beauté. Merci na yo et merci na Sam Coucou. Le nécessaire, il est toujours nécessaire. Mon thème ya maman aime coucou. Voilà. Mbote belé na mettre parti pa cheko cheko là. Le kolo ya maman. Na vandi boye na tongo depuis na lamuka ki banda lobi na zumi tu na QSI là. Na ba question faut na tu non kayo. Qui est si la Bissalo? Est-ce qu'on peut cette définition si la Bissalo? Maman, je vous avais déjà promis et je vous avais dit. Voilà le Deutéronome. Esaïe. Esaïe, ok. Esaïe 11. Esaïe 11. Esaïe 11. Autant en Ézéchiel. Au monde à place, Nzamba Ebisi, Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. Au monde ici misé. À Sekui. Mikou Awa Kokauka. Fils de l'homme a prophétisé. Jésus-Christ, à Sekui, si Lazare. À Sekui, si il y a Lazare, à pour là qui 4 jours. Mikou Anaïne Kauka Gite. Mais il y a 6 misés. Et ça, le quoi des ossements desséchés. Mikou Awa se Kauka. Mais si la paix en vie. Tozo Tangana. Esaïe 11. Ok. Na verset. Totali na 1 à 10. Na 3. Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse, c'est le et d'intelligence. Esprit de conseil. Et de connaissance. Esprit de force. Et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Parole du Seigneur. Amen.
Omoni si la bisalu na lobarango si la za motoyo ayo la théâtre congolaise na pasi. Très bien. On a tellement souffert. Théâtre na biso ezaki sur la valeur té. Mais dans la place ici la même théâtre na world. Est-ce que mon a déjà Nigeria ba côté streaming? Non, ils ont été jamais. Nigeria ni na ça soit trophée streaming. Ils ont été. Mais si la joie yango. Si la zali et aza venia guide. Aza venia babi un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Parce que si la aza na descendance ya Isaïe. Ok. Aza la kati ya tribu ya Juda. Aza le fils de David. Aza l'esprit de connaissance. Amen. Aza Alléluia. Force. Amen. Il jugera les Alléluia. équité. Amen. Alléluia. Ah, baba. Alléluia, ya. Oh, Yesu. Toki nango. Ah. Ozo mona ke, mwana mwasi oyo, kati na ye. Il y a un esprit de Dieu. Ok. Oza kati na ye. Bonzambe oza kati na ye, nezo sala ke ba inasila. Oh, ok. Omoni babi, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Bible zolo baboye. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, l'Éternel mon Dieu en qui je mis toute ma confiance. Et si tu as place ici la ta confiance. Parce que balobi boye. Sotali na chronique 20-20. Bazoye bisao boye. Babi, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Ok. Donc, si la zagude oyo, a memina ba oya génération akala, aéro guidé bango lisusu. Pour une génération akala, l'aveugle est conduit par l'aveugle. Ok. Entre les aveugles, ils se conduisaient. Maintenant, nous avons un rameau. Oya botamina tronc ya Isaïe. L'esprit de l'Éternel est sur lui. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. Amen. Alléluia. Ah, nous allons nous commenter. Nakunda, bisika bachaki. Place balobi, fils de l'homme prophétise sur les ossements de sécher. Ézéchiel a tellement à prophétiser, mais quoi, Ézéchiel a recalqué zubo moi. Dans le degré, dans le degré, bon zambe. Si misé na kati le débat, mais va mémier, ba mémier, ah, si là, ba la kiti morona David. Parce que David a ses souvenirs na Jonathan. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille de Jonathan, dans la famille de Saul, d'Isaïe, nani David, malgré roi de David, mais Jonathan ça qui alliance na David. Nde omona ka bata ya misama be babi David na Jonathan baza ba PD. Omona ka bandoki. Ok. Vous comprenez? Voilà. Parce que je Mephibosheth. Na kati le débat. Dans le débat. Oh yes. Bazuye afandi na kiti ya bokonzi. Allié mesa morona de roi. Mephibosheth pas qui perclus de pied. Ma colonio c'est qui a rebuka. Pieds d'arrêt interdit à na wate mafanya zingolu. Oka ngolwe yeso sala ngayema. Ngaina la panda ina vina ngaye na zikala reconnaissante. Elanga lelo ndongo elanga lobiye. Oh Yesu. Elanga butu moyo na zikala reconnaissante. Je sais mon Dieu, c'est ma décision. Je les servirai, quoi qu'il m'arrive. Je resterai toujours fidèle à ma décision. Mon canon n'a ye. Attends, na lingi la bengo. Natali mosala zaki natali na kupoli mabele nanga na zina la. Attends, na lingi la yogisa yesonyo. Akufakiliwa yasoni pona ngana bika na telemi na kupoli mabele nanga na zima kazi na landi mazia nanga ye. Anga yo. Alléluia. Qui va chica babi chica. Quand tu crois kita. Notre histoire. Oh là là. Non, notre histoire. L'esprit du prophète, c'est maîtrisé, Katina. Oh, ça va prophétie parce que je te connais très bien. Oh, bim ça va prophétie à ma case. Sur les dieux de prophète.
J'attendrai. Je verrai. Donc, mais si la nègre avant d'Arawana, a pensé à rappeler na bateau ya mon arabango lisusu na théâtre. Kala mingi te mam so penser na nga Kala te oui toyebi. Kala mingi te examen à Jérusalem pour ramasser le paradis. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Tu reçois la Miss Lona Kata SB, Miss Lona Kata les abakou de SB. Et ça bah tu fais bien, c'est pas mon nom. On rappelle non. Voilà. Il est là, de Galilée. Il est là, de Galilée. Il est là. Donc, c'est aux quatre. Mais non, c'est formidable, les femmes là. T'es ici, la bâtique, yo. Si la vanne n'a pas de naïe, bah, tu vas me si misé, moi, azumi le lobby, azumi tout n'a pas question. Il faut que le gars mise au monde. Lobby, to que Lukaï. Asa rendez-vous na tonton, lobby, so so para ka. Tout ce qu'on aura n'est pas misé lobby. Lobby ya si misé aux oabiso. Tu que ne peut se trophée. Oui, il faut se trophée. Tout so oyo à salade. Nabi, si misé joué, ti et pas ya président Sobé. Mais kuna abima ile la Congo na Kinshasa mais na poto abima international na poto place ezake ovandi boye basaleli okanyaka ya simiza leki sikoyo place ezaka lumière ya théâtre SB eza miroir SB eza chaîne osoko leki obongi na vie na yo moment lo moment abi na muko na lekana ba vie na ngakala benganga moment nga zawana ti ayaki na fête basomeleki billet na cantine moi zaka na États-Unis na yebi la PCP mbote Yolande abi tonton momo yo fozala vraiment abi ena lekana na nga sur na SBT mais ti lelo nazo abapel nazo moi code pona ni pona ser na ngai yango na linga te makasi je to tourner ne pa yana te momo na bina abi ba yina ngai ka pona lekana SB abi siko na sa ndenge nini eza musala ba bengi ngana boya vraiment bo benga ngate kuna bazwinga ba considérer nga donc pona bango bazana posa batu bakunda makaba bango bayoka oyoka na kana kuki wana ndenge so sala pona mukongo yo zaka na poso bimaka kaka non je vais tout casser bongo ko m'appelle bien écriture à ma bête et puis c'est une idéologie tout le monde a battu mususu basala deuxième chaîne mais ba deuxième chaîne na bango et yo kana raté et yo kana raté bali kutu bani pété mais c'est la seule deuxième chaîne ils ont un vacuum ya makasi ba combattre chaîne Olivier Voka iPhone et puis Mbote. Olivier Voka iPhone na ça peut iPhone na puis Mbote. Voandu avec Olivier. Bien Voandu. Na puis Mbote ya. Voandu iPhone rata ya François na puis Mbote. To solo la mislo. Izanini na sila. Non, omoni Dorcas eloko eza dona yo na eloko eza yo te omona ka différence pour te dire que deuxième chaîne na eyo kanate et vibrate mais deuxième chaîne na vacuum ya makasi moto balingaka nyonso ya sala ka bat mamona ngoka bien mais omoni pe si la tellement que azana komi kitisa ya omoni nsamba otombola parce que Bible lobi l'humilité précède la gloire voilà l'orgueil précède la chute lelo tozomona bato belé bazana chute eza parce que bazaki mapeka likolo ba comme il a place à Nzambi Nzamba kabola gloire na ina mutu te mutu akomi na komba lokumu ongala fiontonton yo la fiontonton yo zala fiontonton la nini très bien c'est quand Nzamba tombola yo on se comprend dodo c'est quand Nzamba tombola yo parce que tant yo moko mi tombola et simba te betika bo déranger biso yo moko tant mi tombola et simba te. Mais quand on a élevé, parce qu'il dit, j'aimerais que mon serviteur qui soit monté, qui s'élèvera, et il s'élèvera encore plus haut. Ok. Quand on compte dans ma dimension, on compte dans la profondeur, on compte ma dimension, on a changé, on a dit ma colonne, on a dit ma niveau C, et comme il a genou, et comme il a surbordement de l'esprit, on a compris que ma vie esprit, ma est tondi, la grâce divine. Nyonso bano sala bat bo sepia nango yango sile na bi yeso azaki na ika kote so na kati ya boîte boiseau te mais batu ba tonda balanje na barki bakati si na ngamba yeso akutani na mwasi oya ya ndumba na pui femme samaritaine
ayebisi epesanga mai ayebisi nga biso na bino tolianaka te ndenge biso na bango mpe tolianaka te biso siko mpo towana bonzambe bango batamuwa esimba te mpo biso eza mer rouge eza mai océan te nde tokatisaki ozo comprendre siko ayebisi mwasi na biso soko oyebaki moto aza liboso na yo olinga osenga nde mai ya bomoi mwasi wana achange abongolisa bato mitema akeloba nakuta na prophète oyo balobaki akoya ayebisinga makambo na nga nyonso mpo nzambe adétectaki ye s'il a tellement aza na esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence adétecta abiba oyo te o pembeni na nga te baoso na bango pembeni baosanga mabe mais na mama ndoki wana babako baza mécontent bamoni encore retour ya grâce luzolo babi pourquoi s'il a comme aux grâce trop bon so totali bien ah monsieur eza sur demande pe ba fan baza ebele baba oyeke babaku baza ebele te fan bizarre voilà babaku baza ebele ah monsieur babaku mususu basengi bazongisa grâce ou soit excusez voilà profil wana esenga ka fo grâce azala OK parce que même si tu gérer deuxième chaîne te moto gérant wazali azape moto oyo asalisa pe batu théâtre musu batali ke film o net o tourner profil oyo esenga fo grâce azala ba boya te fo bazwaye aza moto aza acteur ya Duche Kapanga ozo comprendre ba utali ko finga ba funga Duche wati un fils qui fait mieux que son père et pas qu'il y a fille ou un problème ba réagir te grâce azana musta asa musanai ndinga zo ka yaka pe boye mo na pe streaming ndinga ko tseki yo mo na pe batal mais alongola ki on déjà alongola ki azong sa sera baba ku bayo kama waza mwana botala e non koloba teke baba ku bayo kama wa ba fute caché aza mwana par rapport ni ba pesi mbongo na ya sa musala ki aza invité yo ngo comme c'est mwana ndako te aza biscuit te aza gaitante aza molière te azali invité azape bestete aza michou pété ni anaël Naomi te anaël pété yaza invité ba pesi caché na ye asisi musana ki OK bah donc c'est différent baza différent na ba gaita za biscuit na biso ba beste baza ba biscuit on a des tableaux na bonté na mams beste qui songi ba asimbi vert malgré Omar azo gangela mwasi na ye mais beste tellement que qui songi ki ozo matière les a quitté bakangi bango sikoyo Omar apota kangi sila na beste nde ba oseka na kana no nde sila katelaki ba para ya Omar Mangala Omar ayeli sila nie le roi mtuma sala ile kamute et puis na film ya nani ya homme parfait mam saloba eboy soko za na secret muningo ko ke na ngona tombe te yo secret mutu foka ko beta so bokabwani est-ce que ko kanga mutema te ba molimo wana jo kanga mutema te molimo wana bazana ko kanga mutema te bango baza bato bazo sala campagne ya déstabilisation ya mams OK ba linga ba détruire mams élévation ya mams c'est pesa bango kata surtout les kayaya élévation mams c'est peli ça a été yango mona akena ko beta masolo si la bakisana ba commentaire po batu ba a détruire si ba bi muta panza si la sama bi si la za yu moi je me souviens alors comment il pas fâché Kalombo abi ça fâché Kalombo abi mona si la za péré amabi a FC fâché lo bien ndebo mona si la aotsa monoko eza po bino bozala na ye ndebo fâché pas katela binga linga te mutelo mabasi pembe ngaza bandala pas bloquer fâché ouais très bien fâché azongisa ye na yo tourna ka tolingo même c'est la fâché place na tourna oh la production ça l'a raté yaya balele la kuna pa yaya pa mama maman ke da kosenga po ya fallait memo na pototo yebi na bisongo voilà merci beaucoup Miss Lolo tout côté la donc ça tout abordi te na moni au protéger ma malembe zakimia yaya nanga tena tout à pressé la bordi tena tout à fait tena comme sambela olanda mimi ka bon landa ki oraya mimi landa mimi mais bobi mimi az égoïste mimi az muté mabe akomi pa FB appelle ça le meilleur naé pas Jérémy le meilleur naé kasi le meilleur na banda kumsusu ba bengi si appelle ça le meilleur te omoni nani azanga ilonga loba na minute oyo aza lokola mbwa be liboma OK abosa ni porta ndaku na bango poneti denga zawana ba benga na déjà malgré ba obomba ba benga na ba benga na déjà ce qu'on est ba benga na ye akomo luka asimba nani po chaîne na isa nini etalama po e pas fali pe ba benga na ye yorobo asala ye atika ye
likolo ngo Yoruba. Et puis la ndenge va vite. Et puis Yoruba la gueule. Na mone lo kwa mbisi ya sama Yoruba. Ya zeyi Yoruba. Ngapela ko yiso na mone kana Yoruba na. Lo nebite. Siko ya bimala Yoruba, likolo ngo azwa visa likola mesa. Azwa visa likola mesa na nyo. Ya Badiata. Toye bien. Azwa visa pour la sexuelle transmissible. Kasi nanyo Liza Queen pa bimala nani. Na edi Badiata. Liza Queen na bimala edi Badiata bimapela Marco 6. Évitez, moi ça marque aussi. Aucune faliti, il fallait me dire. Ah, disons Queen Azabaku to Chena. Ah, tu as fini de la dit le manzaka, makama qui n'a fini. Ah, mazaka. A fini de manzaka, on a il Baku qui a la réponse à la Baku. Avant de poster les prochaines étalama. Na Baku de biété. Asa moi ça marque aussi. Il a fallu. Donc il a nana ketchup. Moi ça et puis mère nana est-ce que va que Lisa Zambana non pour abimana dit abimana directeur il dit Badiata ah oui abimana bref maman ngala bali comme ça pour éviter nasa na ngofenza non mo ngala fandi aw oh donc la maman Mimi au moins nani Demeré Kangourou Kangourou comme la problème. Ok. Alors, il y a batté à Kendewa. À ça, les dépressions, on peut dire ça? Oui, à ça, les dépressions. À ça, le problème psychique. Problème à moutou. Ce qu'on est ça, boye, le col à Babenganaï, à comment Luka, à ça, la moussala, moro, boye, pour féliciter. Voilà. Mimika bongo, so, pour passer rôle, oh, à se retrouver. Ah, au cas, à libérer, pour moment, là, à ça, moussala bien. Et pas si la tala, kaïbi, que Mimi, son a passé place, avant de ça. Très bien. Et pas Jérémy Penenge Moko. Si vous avez un kuna, vous avez un fina batu. Kuna, vous avez un poste à battre banate. Oh, Mami, no sus. Non. Mami, no sus. Tu fous la Abiso. Bana makanga pena mobile ya batu. À l'hôtel. Na jamais milo. Ali ko chez les parents. Bata ko sino ba batu. Mami lo so alikambu. Et puis mami lo ndanga na zema betanga. Ya solo, o yebisanga te po na ye. Wani abetele kanani? Iyo ngaite ya. Ala nyona sema zemi mami la betanga. Pona nyo yebisaki ngaite. Pona yebisaki na yana ngasala kaye. Pona nini pasi atinela basoda bakanga ite. Chelsea. Mami lo na like you. Mais lève à mettre mon bêta. Kangourou abi mamimi aza kubuka. Te bo yemo. Ya kofinga mtu kubuka. Mais moi kubuka neza bango. Zona no mama na bango makolo zaka kubuka ma kwange sopa ma mingi tellement na makolo. Moi Teresa ta comme la poche aubergine. Yé moko demi Dakar tala no minu na yi. Est-ce que minu mte koza bongo? La forme mutu lo ba. La forme mutu lo kwa yaza nde mochwa. Oyebi penza biso ba. Yaza pikme, yaza mochwa. Ako kele pe na banilotiki ya la bwake kuna. Ndotie na bazamba. Na banilotiki ba ba za maboko milaye ka ndotie na ba oni. Na ba forêt équatoriale to bwake na kati. Ye kuna ba pikme kuna reine na ba pikme bazo se la ba sala mariage kuna. Tila la kenda raté. Oyebi ngai rwana le lembi na ba pelle na. Mais ebi na ndara ngo beta na beta rapide ba bordire. Abibi no ba ku obligé micho fungo la chaîne bo sali chaîne na mang. Wana na lobi. Oyet. Ye kaka. Abibi no ba ku bote micho chauffe ngo la chaîne. Biso babako. To tie micho chauffe ngo la chaîne. Po sa biso ni. Mang po a conquérir moi moro ba salité. Moi na nisini. Bango pona bazana mutu kuna. Yango likambo. Bango bazapa na mutu. To zu michu na biso to te bisi bombo ko Jacques. To tse penya michu place wana zo takata. Munde na biso. Munde na biso. To yoko zwa kuna bango bazaba banai. Na ibite. Bazaba batute. Bamayandi. Bango batu nyoso kuna bazaka basemba bazaka bakubuka baka salite nde mona mama bango. Mais landa kati mama so za salite bana pe za salite. A trop sale. Ya biso mama très wow, très propre, très classe ala ta ka cher. Yo so que là te le mana na 7 € yo mo yongo lamba. Elamba te. Ah maboko ba shipa boko ba kose lo kwa ya sila ba kaisa yeza pako rabani. Angela Kanda. Alinga pumbwe. Nyaya na so comporter na couleur rouge. Bandeko Lilo baya zambe wana Donimi Donimi
Toyebi pengonga te. Maboko epobeka. Mais est-ce que Jésus revient bientôt? Nayebi. Non, c'est préparé. Non, ça la sauté. Lisuma mon les a bientôt lisuma munene wana wana osaila osala. Aïe oui Jésus revient bientôt. Nayebi Jésus. Est-ce que on va compter là? Batamungwa. Bato ya mungwa boya ya misa piske boya zamba bengi bino lelo boya po bongwama bango kota te. Parce que tout la question dans son Bible maman. Parce que verset biblique est maman Lévitique est Lévitique 18 est. Voilà. Pour la Jésus revient bientôt. Lévitique. Lévi 18. Verset biblique Lévitique 18 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. La femme, tu ne coucheras point avec une bête pour te suyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. J'ai cherché les mondes et je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans les mondes. Confusion. C'est une abomination. Abomination. Là, le baron anglais. Mais yo, ça va douer bien dans l'église. Maman leur a témoigné de grandeur, donné. Maman leur a évidemment. Hein? Évidemment. Loba bongo la ka makambo oyo yanga ye abongo la ka makambo oyo yanga ye ngala yebaki lombongo ola yebaka ya tangwa kala oya ungalo sengina yokolo na ebi yawe osali zambe nanga tala yo bongo la moto na se komisiye moto tina ona baninga bakola bakokumisa kombo na yo te lombo o lokombola bapesaka kombola kombo masunde lombo lokombola parce que lombo ngani scusa ozoyemba nzembo la osala parla langue na nzembo so ngana yemba nini parti al parler langue et ya baba asala un peu moins bien chanda baba nanoko sangaite Jehova nanoko sangaite haleluya nanoko sangaite nanoko sangaite oh Jehova Yesu oh Jehova Shama totika ozanyo sonanga lomo apesa nini ukena tete spakitika tino te ngaya mari mto saint esprit kitaka ngala leka mari misambu koko sala te la mwa masina na ko bunga identité te bala kiseso be ba yembela lomo la bon ngala mna leka mari ba pona ba utesika moko ba pona ba utakote moko bango surtout bango bakenda nzela moko nzela machine nzela ya machine bayombe mais pas Christian Daniel la bala badaki si ya bisalu ba bilo eza ba si ya bisalu en tout cas si ya bisalu vanda na ngwende na yo zoa temps penza ya kosala susu na mbebele yo za suivre les guides suivez les guides borolanda yo pesa ba trophée botosi etumbana sila yo piga pende kebo simbama otumbana sila yo piga pende kebo simbama basimbami bosimbami tu bosimbami basimbami kangiyo te kwanza munyo awa mema wa boko pa ofola bina Combien de temps la Bible belé bakwanzaki basimbami les opérations toi activé mode avion mode avion na biso kara charisme
toujours. Nde ça na tout na ngwene arosko sila chibwe. Sila otala bango. Ne fait c'est manzi ya oyo. Tozo yo wapi le ndo pe le kemi ato kumba. Ne omoni sila aza fio. Te akoli non, omoni promesa nini. Eza différent ya moto asali kwanga mingi. Ya mwana wanga na mama na moto yo abana okende vacances na poto na ba parents. Fia koli na miliki ayebi na mamu ya mavanda kabwe na feti Lolo Coco Miss Lolo ya oyo mama leki national Miss Lolo ça moni oleki mama leki national et soit bango est-ce que bébé na bango pe bongo bango ba yeba dite bazana ba mama na banoko bango balanda ka nyoso biso bango pe bakoma na banoko na batata le na batata boza pe ya ba tricher andinga mabe Suivez les guides toujours. Topesaki. 11e commandement. Donc, tout on a dit commandement. 11e commandement. Botosi to botosi. Batosi. Bondimi to bondimi. Ma reconnaître que c'est la l'idée. Merci beaucoup. Mission ne les a si la bisalo. To fula ba yuma te to kina ba yuma. Yuma ba vida kala. Eh bien, ouais. Autour de la papa Hervé, quand joyeux anniversaire à papa Hervé. Il a bossani. Joyeux anniversaire aussi à mon ami que j'aime beaucoup, Christelle Kenge. Joyeux anniversaire à toi, mon péché. Joyeux anniversaire à toi, papa Hervé. Babi yonne mola kisinzela. Yemoro kolo kunga ngana ebite ko yanga yosuka ka ame foka toyemba. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa Hervé Gola. Joyeux anniversaire. Namatite maemba ngubungu malobi lelo billetterie efongwami arena eza ya mutu te eza basalo batongaki mpo bato babeta baconcert. Voilà, merci beaucoup. Joyeux anniversaire aussi. Kasongo mobali nanga Kasongo zoka libala NBA bayebi ete atelengani bakoma contrôler atelema boye. Kasongo we mobali nanga mobala nana Kasongo zoka libala bateka bango basomba batune bateka bango basomba bango te oza kwa imna solana Ahmed Isali bonde toboki babi papier bonde toboki sus quand tu me dis,